famille Bokota Boya Kokota Bokota 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 Makambo awa dossier awa affaire awa situation pe circonstance awa bandekonanga na ndenge moko ya somo penza mingi makasi. Ya pasi pe mawa ya mokili mawa te ya mokili kobanga bandekonanga na sango oyo touti kozwa concernant comédienne na biso na kombo ya mama Makambo bandekonanga makambo ezali makambo ya mukete makambo ya munene makambo ya mukete makambo ya kolelisa makambo ya mukete makambo ya kobangisa makambo ya mukete makambo penza ya kosala pasi mingi na motema. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaisseurs. Salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Boudjou, chers abonnés et chers connaisseurs, yalelo toye lisusu bandekunanga ka ndenge na utaki koyebisa bino sango ya pasi, sango ya mawa, sango ya kosala pasi mingi na motema, sango penza ya kolelisa, sango bandekunanga ka ndenge na lobaka sango ya pasi. Ezo sala pasi soki makambo ezo sala pasi ezalaka toujours bien toye tolobike makambo yo ezo sala pasi soki pe makambo ezo sala bien ezalaka toujours bien toye tolobike makambo oyo ezo sala bien bandekonanga toye lelo na makambo ya mama na biso na kombo ya comédienne mama Makambo na bandi ebele bato bayebi mama Makambo ebele bato basepelaka na mama Makambo ebele bato basepelaka na ndenge mama wana amikotisaka bien que eza na video moko esalaki bato ebele pasi pe mawa après sortie médiatique na ye tango bakendaki Dubai tango Jérémy Chabani aye komema bango na Dubai makambo oyo mama Makambo alobaki ebele bato basepela te mais ko jouer na ye ko zalela na ye ebele ya bato basipelaka penza na ndenge moko ya malamu lelo toye na sango ya pasi toye na sango ya mawa concernant mama Makambo que passa qu'est-ce que se passe makambo eza ndenge nini dossier eza ndenge nini affaire situation circonstance ango eza ndenge nini mama Makambo ango akufi to eza ndenge nini parce que déjà partout basi bakomike mama Makambo akufi mama Makambo akufi comédienne Makambo akufi comédienne Makambo akufi est-ce que kokufa ango eza kokufa ya solo to eza kokufa moko eza ya lokuta la famille. Avant na kokota na détail ya dossier oyo je m'excuse et kozala bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez et ko salabiso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na ye moko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoi na pesi bambote na mama Lisi mpito ya balisi bambote nanga na mama chérie mama d'amour mama Eugénie Zemanga na pesi bambote na Franesse NM Franciel NM et pourquoi pas leur tonton international leur tonton Amos Kazadi sans oublier madame Naz Kazadi na système P na ndenge moko ya kitoko. Voilà. La famille toye lisusu awa na dossier ya mama Makambo toye lisusu awa na makambo ya mama Makambo bandeko na ngai en tout cas kolala kolamukana ya pasi pe mawa kolala kolamukana ya koindisa kolala kolamukana ya mokili mawate kolala kolamukana ba dossier ba situation pe ba circonstance bandeko na nga na ndenge moko ya somo eza na ba page ya Facebook ya bandeko na biso moko
bakomaki depuis lobby. Lobby jeudi vers 18h. Vers 18h, nde tomonaki bandeko na biso moko bayaki koloba, bayaki penza na ba confirmation que toye ko confirmer bino ke comédienne na kombo ya Mama Makambo akufi. Tomona pe na ba commentaire bato ebele penza balelaki, ebele ya bato balelaki se kolela na ba commentaire. Ezalaki kutu ata te ke non page moko. Il y avait presque 5 pages au ngana mona. Quand na yebisaka bino chez Mama Étoiline Ines TV, nalingaka toujours kozwa tana nga nyonso po na komeka kosala analyse. Nalingaka te ke nazala pressé te o yango wana il faut kana kotisa matière. Oui, bien sûr tozalaka besoin ko kotisa matière, mais il faut toyebaka ke il faut nanu ko se renseignaka avant toya ko kotisa ba matière. Alors, yango nalingaki na kotaki penza na mozindo ya koyeba si réellement Mama na biso Makambo akufaki to eza ya lokuta. Na kotaki na mozindo ya dossier, ba recherche nanga, ba information ekotaki. C'est ainsi que na yaki kozwa information ya koloba kenon eza nango lokuta. Mama na biso na kombo ya Mama Makambo akufi na ete. Ezo sala pasi ya makasi bandeko na ngai. Ezo sala pasi ya makasi na communauté na biso. Toye komona pe quelques comédiens de leur côté basala mwa ba post na bango, ba tietie na ba page na bango pona koya ko démentir. Tomoni pe bandeko ebele, bandeko mosusu pe baye koloba keno bo sala mape, boko sela mutuliwa, emataki ekitaki. Bon, la famille avant na kota na makambo ya kolobela bato oyo bazoko sela baninga baliwa na mekanano kosolola na ba comédien na biso. Mosusu j'ai comme l'impression que bobo sanaka o bozalaka. Pourquoi je dis ça? Être une star, cela veut dire que oza mutu ya kokangaka matoi na yo na makambo ya réseaux sociaux premièrement. Et puis de deux, oza mutu ya kokangaka miso na yo na babiloko ezolekaka na ba réseaux sociaux. Moi ça m'étonne. Ça m'étonne penza ya makasi komonaka ba star mboka na biso, ba comédienne na biso na ba comédien bango bazalaka kamwa eloko ya moke bakomi kotomboka. Bakomi kosilika. Nasalaki awa analyse ya film moko ya Poutine de l'écriture, la patronne à Belleville Kandi. Nasalaki analyse ya film na ye, film ya homicide. Na film ya homicide wana, moto akufaki c'était Getty Lembe. Moi analyse pona koya kokumisa msala Belleville, pona koya pe ko sensibiliser bato bakende kolanda film wana. Mais la femme en question, Getty Lembe, a monaki kaka émission wana, il fallait voir agitation et bandit. Il fallait voir agitation et bandit. Mais boza ba star andengini. Yango na lobaka toujours et encore que ceux qui sont parmi ba comédiennes, parmi ba comédiennes na biso, bato o penza ba comprena koza la star eza nini. Eza bato neti ba Cardozo. Cardozo mille esprit. Ndenge azalaka bongo. Ata soki osaleli émission ya ndenge nini. D'ailleurs, akoloba merci beaucoup pour otie kombo nanga na actualité. Parce que normalement star aza mutu oyo soki kombo na yo, soki mikolo wana ozoyokana te. Il faut oluka bato ya réseaux sociaux batia yo na actualité, balobela kombo na yo pour que ebunga te. Na opesa neti exemple ya baby. Parce que na makambo ya Mama Makambo, tomonaki pe baby akendaki ko poster yango. Encore ye aza na agitation ya ndenge grâce luzolo ake kolingana na Chacha d'or. Agitation na kote ya baby yaki kokota. Ye wana ake kotia post wana na kanda nyonso. Donc ake kotia penza post wana na kanda nyonso.
agitation moko ezanga mutu na makolo. Mais soki lelo batu baye koloba ke no mama makambo akufi. Mais c'est une façon ya koya kotombola mama makambo. Mais vous ne comprenez pas que non, mama makambo, ça fait un bout de temps. Oh mama makambo azoyo kanate na réseaux sociaux. Mama makambo azoyo kanate. Bandeko na biso mosusu neti moi personnellement mosusu na bomaka ba comédienne soki na moni comédienne ki ngande mikolo ebele azoyokana te na kosala moi eloko moko boye pona koya kotombola kombo na ye. Pourquoi? Parce que nalingaka bastar mboka na biso. Mais bastar ango c'est comme si ba comprena na bango ki star te o. C'est comme si ba comprena kana bango ki star te o. Bango bazalaka kaka na agitation ya makasi. Je me rappelle na sala pe émission ya comédien moko. Comédien wana eza kaka ba makambo ka ndenge bimaki kilikili. Na ye koloba ka bakangi comédien wana. Mais il fallait voir comédien wana benganga. Oh mama Étoiline, longola miniature wana, longola kombo nanga, na lingi olingi teme. Nani mutu ayebisa ki oke no ozala star. Eza na mutu moko te oya yebisa yo ozala star, mais yo moko ondima tango ondima kozala star, mais ndima pe na buzo ba réseaux sociaux. Okoki kondima te ke no ozala star buzo bozo boya. Il faut kondima. Et d'ailleurs, tango biso to salela bino ba émission, yango esalaka ke carrière na bino pe mataka. Visibilité na bino pe eyaka. Mama makambo, ça fait un bout de temps. Oh mama makambo azoyo kanate. Mama makambo azoyokana te. Ce qui est normal soki lelo oyo baye koloba ke no mama makambo akufi. C'est une façon ya kozongisa ye na actualité. Eza ba biloko fo botiaka na mitu na bino. Yango kobangisa yo na ndenge nini? Oya kobanga ke batu balobi ke na kufi. Nga naza na nga na bomoi. Toyebi ke oza na bomoi. Toyebi ke oza na bomoi. Mais eza une façon ya kozongisa yo na actualité. Soki oza na actualité te, ba biso oyo, il faut to ya kozongisa yo. Yango na uti koloba awa, mutu penza a comprena ke no aza star ezalaka Cardozo. Cardozo a comprena ye kutu azalaka soki aza na actualité te akomi kokotu na bino. Bolobi ndeni ni mikolo bo tianga na miniature te ndeni, bo sala bo tianga. Bo sala bo tianga. Pona nini? Ayebi ke naza star. Normalement, nakoki ko vanda 2 mois, 3 mois te samba beta kombo na ngate. Yango bomo na ba musicien ba l'équipe bino na ki star. Po ba musicien kandenge za boye. Soki toye kotia Fally Ipupa ke akufi. En aucun jour bokoya komona Fally Ipupa aya ko benga mama Étoiline pona koloba ke non longola miniature nanga na chaîne na yo to longola titre o tie na chaîne na yo akotikala koloba ngote. Pourquoi? Parce que a comprenant que naza star. Quand ils toza na ba jibe mpiana, même chose. Bakotikala koya ko se plaindre te. Mais bino bato a théâtre bozana agitation moko pas possible. Bozana agitation moko ona tikala ko mona pe koyeba te. Na yebi te tango bokota kaba makambo a théâtre na mitu na bino bokanisaka ke no nazokendeka ko jouer théâtre puis c'est fini. Okende ko jouer ka théâtre te. Il faut botiaka na mutu ke no awa makambo nde ebandi. Bakoko selanga makambo, batu bakoki koloba makambo ona tikala ko sala te. Mais nga moko na biyebi. Mais toki tokoti na ba Nigeria. Tokoti na Nigeria wana. Combien ya ba émission o basalela ba ini edoke bakufa, basalela ba ki na popo ke bakufa, basalela ba Geneviève ke bakufa. Mais batikala kokufa te bazalaka. Mais est-ce que bosi mona ki basali yango problème? Batikala ko sala yango problème te. Ba émission wana esala ba millions de vues. Batikala ko sala yango problème te. Mais na Congo na biso tellement bato ya maboke ba o comprendre kana bango makambo ndenge etambolaka te. Bango eza kaka soki otie mwa eloko songolo pakata. Longola nga na miniature na yo to longola yo nani yo nzambe. Yo penza nani poto longola yo nzambe. Bochika ba makambo wana ko ekomi nini? Bana kutu bana mike ya majabu bango wana.
Combien de fois bato ba koma na ba Facebook ke bana wana bakufa? Est-ce que bakufa? Batikala kokufa te. Soki muto akomi ke okufi, cela veut dire kalinga bomayo. Soki muto akomi ke okufi, cela veut dire kokufi. Oza star. Soki bato baye ko benga yo balobi oh tomoni na émission moko boye songolo pakata balobi ke okufi. Est-ce que eza ya solo? Mais loba na bango ke naza star. Yango na ko répondre pe na bandeko mosusu o babengaka oh mama Étoiline tomoni awa olobi ke muto kingande akufi. Est-ce que eza ya solo? Landa émission mama. Papa, landa émission. Oyo ka makambo o to oloba. Tango to loba ka bongo c'est une façon ko ya ko attirer bato. Boye bake mutu na biso oyo star na biso oyo aza na actualité photo zone ki sa na actualité. Eza bongo. Olongola ye wana aza musala nzambe nani ayebi te ke no aza musala nzambe biso nyonso toyebi ndenge nga naza boye naza mwana nzambe na sambelaka je sais mes limites toyebaka ba limite ke no awa nakoki kosimba awa soki nalobi ke mutu kinganda akufi nakomi na commentaire na titre mutu kinganda akufi deja na sumuki na bomi mutu biso penza moso tolekisaka tolekisaka mama makambo aza na bomoi mais oyo bandeko na biso mosusu bakendaki ko poster c'est une façon ya kozongisa mama makambo na actualité mama makambo azoyokana te bato bazoyeba te aza wapi azosukela wapi alors eye kotia mwa inquiétude ya makasi na mitu ya bato yango wana ba page ya minene bakolo ba page bavandi balobi tokozongisa mama on actualité ndenge nini il faut normalement toko sakaka ki mama akufi pour que tango bato bawanda koluka bato na biso mosusu oyo baza na ba chaîne na bango oyo baza ba producteur na ba productrice ba bengisaka ye a continuer ko jouer ndenge abandaki ko jouer eza bongo eza penza bongo boya kofinga bato wana te boya kofinga bato wana te yango babino neti bato neti ba Baby la donja azalaki na actualité ya makasi moi je me rappelle ezalaki na 2000 si je ne m'abuse pas 2022 2023 Baby azalaki na actualité ya makasi surtout makambo ye wana ya ye na grâce luzolo tango bayaki kobebana tango bayaki kokabwana parce que bazalaki mwasi na mobali tango kaka bayaki kokabwana mwana mwasi wana kotaki actualité pas possible mais ayaki kobebisa actualité na ye pona nini ba réponse oyo ayaki kopesa kofinga bato elingi aya korépondre aya kolakisa oza star mais oza na motema monene te ya kozala star neti nga ndenge naza boye nasalaka bémission je sais que un jour ekozala toujours na jour moko bakoya kotia nga na miniature bakoluka batia bana na nga na miniature batia mobali na nga na miniature donc eza déjà eloko o nayebi que je vais assumer na kobanga pété na kobanga te na finga kananga mutu te mais comme eza eloko naza mutu wa média c'est tout à fait normal siko yo koki kozala star te ke no ozaka star moko boye songolo pakata mwa likambo moke il faut oya kosilika oya kofinga ka bato mais finalement bino bato théâtre boza ndenge ni soki omoni ke oza na makasi wana te neti bacardozo mille esprit baza na motema makasi mais kolinga na yo kozala star te malamu otika na yo ki star malamu okende na yo kotanga soki obandaki kotanga continue na ba étude na yo parce que ki star eza pona yo te ki star ezalaka pona bato oyo je m'excuse bato oyo penza ya malonga bato oyo bayebi keno awa nakoki kosala boye awa nakoki kosala te awa penza ta soki bato baye kofinga nga na kondima awa na kondima te c'est comme ça ezaka pasi pasi pe mawa en tout cas courage na mama makambo boende ezalaka moi ma prière que ozokola ozaya kokola mais continuer toujours comme ezalaka mosala oyo olingaka oyo sepelaka nango en tout cas continuer toujours na mosala na yo biso awa toza pona kotombolaka bino ezalaka toujours mosala na biso bato ya média surtout biso bato oyo tosalaka banalise ya bathéâtre toyaka toujours pona kotombola bino alors soki bato baye kotombola yo na page na bango olie okende kofinga bango olie olinga okende kosabola bango mais plutôt kende koyebisa bango merci po bazozongisa yo na actualité
mama makambo zaki ya kobunga soki lelo bato ba décider que baya kokoma keno mama makambo akufi aussi longtemps que okufi na yo te eza une façon ya koya kozongisa yo na actualité balingi yo baza na posa okende liboso baza pe na posa o évoluer yango moni bango bazoya kozongisa yo na actualité na ndenge ya boye. Voilà, tokomi na mwa suka partage na biso kande na yebisaka bino biloko ya kitoko ewumelaka te, biloko ya kitoko ekendaka nango mbangu mbangu. Mpona bandeko nyonso oyo batielaki nga ba j'aime te, en tout cas c'est le moment tielanga j'aime, osalelaki nga partage te, c'est le moment salelanga partage. Moi commentaire na yo ezozanga, tielanga moi commentaire na yo ekosala mama Étoiline kitoko et encore kitoko mingi makasi. Voilà, tokomi na mwa suka ya partage bandeko nanga. En tout cas permettez-moi surtout de vous dire bye 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 et à la prochaine. Ciao.